namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga ka maman Hélène ni tuna pesa no ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi malukai. Moi, j'espère que voilà muki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa asili kola musabiso na makasi kana na lobaka ete kola kola muka eza habitude ete kola kola muka ezali ngolu ezali grâce ya Nzambe ko passer journée ezali grâce ya Nzambe ko bima kozonga ndaku eza peka grâce ya Nzambe na ngote ba toujours na ko pesa Nzambe merci kozala toujours reconnaissante kozala reconnaissant et pas Nzambe tata pour vie oyo eza habitude te. Tout peut arriver à tout moment, ma vie est à bisoter. L'or et l'argent lui appartient. Le cola ya za colonial so biso tozana rapona opesa. Merci. Na yango wabino mameli ya nitu. Na pesi bino pe merci mingi bino ba oyo bo disposer ata na bino pona kotala to pe pona koyoka wabino maman Hélène nitu. Na pesi bino merci beaucoup. Na ba oyo bo partager ba émission. Na pesi bino vraiment merci beaucoup na bande konanga nyos obulinga ka maman Hélène nitu. Mais mingi na loba ke so ebi koza mutu akanda kotala ngate pour sepela na ona ngaite. So ebi koza mutu akanda kotala ngaite, so ebi koza mutu aketo, oza fanatique révolté, oza mutu motema bololo, oza motema likundu, oza motema ngai. Surtout yo na ye kuna. Botalate. Et voilà, lelo toko solo là. Makamoko est très important. Pourquoi est très important? Parce que c'est du quotidien quoi. Toko solo makambo to verra chaque jour. Et on est makambo toko solo lelo. Avant to kota na makambo toko solo la lelo. Ceux qui makambo yo toko solo la lelo et outi na makambo oyo to solo la hier. Passé, il y a un de ça à présent. Présent, il y a un de préparer à futur. Alors, Nayango, na uta ko sala bino émission moko ndeko mobali boyoka ki voix na epe na chela ki bino ndeko mobali alobaki ke basi baza salite ba mama baza salite nengo ndeko mobali alobaki achaki mai na munoko te ndeko mobali alobaki ke akendeki na Lyon na ndako moko na Lyon eske kende kotala baninga na ye ayoka ki posa ko se soulager akende ko kota na salle de bain boye mama na ngai alobi akuti mbindo bosoto ya kosaka na te akeime mo mosika alobi ke amoni na kati ya so cantine ezalaki wana ba sous-vêtements ya mwasi ezalaki abi ba sous-vêtements na ko adeta abi elingama ba sous-vêtements elingama alobi achaki pe mai na monoko te ayebisaki pe mobali wana kolondo abi bon mère ba sous-vêtements penza boye penza alobi alobaki pona salite bato o batali émission wana nde batali bazongeli ngai mingi balobi ke mama makambo ndeko mbala lobi akosite eza ya solo makambo to okutana nango mingi bato bele babengi ngai po numéro na nga téléphone eza wana so za posa ko benga nga ko hésiter te benga yango ndeza numéro na nga ya WhatsApp. Alors lokola ndeko mobali mutaki koloba makambo wana bato bele balobaki ya balobi akosite azana raison basi belé bazambindo basi belé salité babi kozoso na bangote babi kozoso na banda côté ndeko mobali elle était parti plus loin lobby que basi ba mi bongisaka soki baza ko kende na ba soirée o ko mona ba onde ba ko bonga mapo ba kende na ba soirée ba mi bongisaka mingi so ba kende na ba soirée mais kutana na bango boye na nzela kutana na bango de gauche à droite ko mona bango penza ke bazali mbindo baza buchafu bazali manyano baza salité. It is very that. Alors mama moko pa beninga po ebisanga ke mama Hélène nitu ngala ko sala voice te na ko kipe ko leka na YouTube te ne papa na leki na ye ko lobe pa na yo na ye ko talise pa na yo oyo nga moko naza ko vivre na kati ndako na mobali na ngai. Alors, en poto kota na kati ya likambo ngo boko yoka. Oyo mama yeko loba bite na luka na YouTube te mama. Na lobi na koleka ngo kote musute na koyaka pa mama Hélène nitu. Mama Hélène te expliquer likambo na bandeko. Alors, oyo nga na yoki
Avabino boyo kango. Wabino mama Eliane tuna musa na la sala ka service traiteur la Providence. So na fête na yo. Olingi fête le kitoko. Ko hésiter te benga maman Eliane tu. Na kocha mo extrêmement ya publicité à service traiteur la Providence. Après to zonga boya ko yoka oyo. Bosoto oyo mama moni na kati ndako libala bambula na bambula pe bosoto wana e komisi bango e pa yo bakomi lelo tota na la Providence. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, on est à bon service traiteur la Providence. Nebo qui est ndekonanga la PC Mbote Rofumbutanga lobi 12 ans té na 2025 autosan a 17 ans d'expérience par la grâce de Dieu, de succès, de bonheur, de tout et de tout de tout. Tu peux savoir Nzambe kaka merci parce que Bible lobi na biso été oyo Nzamba fongoli mutoko kanga zalate. O penzamba kangi mutoko fongola pe azate. Alors, on a qui on peut se battre bisous na Caro Miezi na Toulouse. Caro Miezi na Toulouse kamata bi poepe. Caro Miezi na Toulouse kamata bi poepe. Matiti l'angolaise la fille de ma mère. Ma mette na bata papa et deux diawakan veut dire la mienne quoi ma complice. Ba bisous ya on a pour moi de mon cœur, pour mon love, pour moi de mon cœur, pour mon love. Tolinga ninga ni ebela makambo ba sali sali ebela makita ponga na lemba mama ba kolemba nanga ponga na sali ba ko finga ba ko nyoka maponga na sali nanwe ba kolemba nanga ponga na lobi moto lunanga epai bakunda ba yebite wana sikona komi mama mbili ya belle mwasi oya yemba oya pesa lokumu na RDC soko zoleka kaka Congolais take Nairobi donc soka Nairobi mama mbili ya belle chapeau maman légende vivante en tout cas mama mbili ya belle faut ba salela monument ndenge ba salela Papa Lutumba mambi ya faut ba sal le monument de baselela Papa Lutumba la seule l'unique et oyo zana ye maman bilia belle bipopo ya ngwana soko leki le kutana mami ilela PCP bipopo na ye malolo Loriane Mwite kamata ba bisu na yo yango wana de gros bisous na biso ba obolinga maman Eliane Nitou. Yana nge jenam bien kamata ba bisou Nelly Boula ba bisou utie pa yaya Vivi Colette Wenge on est ensemble kamata ba bisou na yo yango wana bo kamata ba bisou maman secrétaire maman Deline Ngafula secrétaire à solo maman pasteur moi si
mingi mingi naloba ke so za mutakanda kotala ngate pour sepela non ngate so za mbali boso sabone okuta ke maman ile anitu awa sola kabwe so moko tali tala ndenge na boka litama lokola mama Denise so za mutakanda kotala te keba na motema bakoya kochango pile pamba mama na biso oyo alobi ke mama Eliane papa wana ya ekoloba na salite oya moni nga na chete bete na ndimi makambo papa lobaki mais na vivre na kati ya ndako libala yekuta mopaya na libala na vivre na bapasi moko mama Eliane nitu oh la 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 mama Eliane na yebisi yo mobali te na yebite so ba mi bale ya mbindo ndenge wana mama na koma frigide na kaso na posa nzoto te na zalaka lisusu na posa nzoto te mobali soko bise kende ko sokola yo za mama nanga poti na ke sokola yo komi nani poti na ke sokola nga atina ko kende sokola oza mama nanga ako uta musala bilamba wana ya musala soko longoli abwaki na mbeto donc na bongisa mbeto na lemba chambre tonda na bilamba mobali abwaka kaka soko longoli lamba abwaki azate keloko na longoli lemba na bongisa soko longoli abwa donc ngana komaki na kati ya ndako ndie naza mwana ya musala oyo ke patron achaka bosoto ngai sikoyo boyi naka kosa nini ko bongisa abi mama nzoto esala lisusu te mama Eliane nzoto yango esalaka lisusu te mpona nini bosoto ya mobali abi mobali monoko solo mapeka koloba te yo yebi mibali ya misala ya maboko abenda basinga kuna ko benda basinga kuna ko benda basinga benda 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 tala kako ko benda basinga ko physique mobimbe oh mutazo sala toute la journée pendant 8h 9h mapeka solo munoko solo sikoyo oyo penza ya mabeza nini papa oyo soka kei toilette ko sala oyo monene wana petit besoin te mais grand besoin ya pamusa na papier asukola maite alobi ke ndenge sala kaka mukolo mususu ba na kati kaka Ndobo ebiti na kati ya lieu sacré ba ko beta beta na lieu sacré ba ko beta beta na lieu sacré ah moni papa ezoke de gauche droite papa ke na kava ke boye papa super mutu ya mama ayo sa ayo cha ba na 13 ans batala nga ba comprendre loko wana te ba na ba 13 ans batala nga na ba 14 na 15 te wana ba comprendre mango te alabi papa azu mutu na yepe ake nango kote kuna ba comprendre kote ke na kote na makambo wana alobi achaka kazolo mama eke na mama ana komi mungala biso bangala toka na soni te tozaka na soni te biso bangala toka na soni te alobi mama nakutana nango esekangama omoni mutu apangosaka na papier abi akutana nango ekangama mbindo abi akutana nango ekangama talaka so ozi papier tu ozi mundele kuta sala lingette ke soko pangusi mwana lekisa ya lingette pona mwana longwa solo salite longwa mundele asali lingette solo salite longwa abi mama nitu na solo ebetinga na kutani nango ekangama bo comprendre nini ekangama kuna te bande ko na ngai wezaka lokwa couleur lokola avocat couleur lokola mfumbwa lokola pondo limbondo abi akuta nango kuna ekangama abi na longola mutu solo banda mkola na koma frigide banda mkolo wana mama nitu banda mkolo wana mobali amataka na mbeta sokola amaite abi mobali asaka une semaine banda lundi asokolaka ti samedi na loba na lemba libale koma bato bamona biso kaka ke tobalana
mais tu rasuna libala te en réalité. Libala ezaka lisuti. Yo yebika mboko ndako ezo sangisa bino, ndako eza na kombo na bino mibale. Bato ba monaka bobala na boyebi biso bato pe tozaka bato d'église. OK, no divorcer église mona ko divorcer. Église ke mona ko divorcer. Makamongo pe mo ke na wana ba église neti mama wana mama ile niyo kondana ki mama wana bike mama wana akokaki ko kende koloba te na misu ya bato ke mobali na ye lokola miso te sera nini esa ya rasusu te boye na boye tout ça boye oui eza mabe na kondana ki eza mabe parce que bande kone bazotala bana bazotala baninga bazotala ba famille bazotala biso ba auto za ozotambola kaka osolo kaka ah esi mama nitu na voix ba voix yebanaka voix ya moto yebani okoke ndiko etale mobali bongo te na miso bato okoke etale te tokota na mo a mukie okoke ndiko etale mobali na bongo te na miso bato ba mama tokoti na mo mukie apo tozonga na bato banda loba okoke kokende ko etale mobali na bongo te na miso ya bato kenenga za wana atele masu te ko to nazolinga na divorcer o divorce tika bana ka pona posa ya nzoto mama oza na age nini à partir de 50 ans, lembisa makambo posa nzoto makasi wana peza kasusu ndenge nini te lembisa makambo posa nzoto mama na amona kaka bana noni kutu na divorcer so na talibana mama bato nyoso bo mona partir ba 60 ans biso basi tozaka na biso kutu makasi mi bali so ba komia partir ba 60 ans surtout ça les 65 68 70 ba bango su makasi te bazala su makasi te e koma ka bo papote bola lipongi ba su makasi te bo tungisa ba mibali ba ajwana te ba ajwana mibali bo tungisa bango te soko zwi wani kolala pongi mama kokendo luka ozo luka ana te ya ko kufela nzoto kwa kemela bimela soko ameli bimela po ya kola soka ke na mobali bimela soko ameli bimela ya kufela nzoto pamba likambo nini kolinga posa nzoto bolo ko koleka na Yesu masiya likambo nini boy ba mama batalaka age makambo so kendaka na age makambo wana ba posa nzoto belé so na 50 ans lembisa Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Maman abiso ya lobi que maman Eliane na kutani kuna solo avocat, solo mfumbwa, solo limbondo kuna kota sima. Banda mkwana na koma frigide mama. Na kokaka lisuko sa makambo wana te. Na kokaka lisusu te. Munoko ko brosser na pasi asukola te. Soko tali kote ya babuma mi bale wana ndenge zalaka moko bo baloba ko ba mama bolimbisa ko ba mama bazaka na mbika nde baloba ka ba papa pe bazalaka nango. Mama na lobi
mbambike kanga kanga ba croûte abi mobali ya mbindo ya salite papa Bernard Dialundama oyoki makambo mobali ya salite mon fils Olivier Esele oyoki makambo papa salite oyo salite lobinga yeyo abi mengala ko kena boite soki makambo ba église o te ndenga na sina divorce kala mais loko na kende église ko ka loba nzambe natali pe ba mbula ngo pe lisuma meliane na nga déjà na 55 ans na 55 ans ona nango natali mama na lobaki a divorcer atali bana nga ko toza pona kotala bana te na habika kana vanda kaka na sala nini na vanda kaka na vandi kaka mais to sengisa lisu nzoto te na yebisa ke ngai na to ko sengisa susu nzoto te do to kabwana na ndinga bonzoto na ndinga musuni bo batama nzoto zaka mwasi na mobali mais na ndinga bonzoto to kabwana banzoto pona mbindo eleki nga na kati ndako libala na komi lokwa na mwana musala oko bongisela mobali bilamba o bongisela ba jean ona sina bongisi mama na somba ba jean na mbongo nanga na somba 10 pièces à jean na chela yo wana ba chemise musala na bongisa bilamba ko bimela na bongisa soki alati mama aya boaki mobala changera sous-vêtement te na sombi ba sous-vêtement la lembi sous-vêtement lokola ya mwana muke sous-vêtement solo salite moi sina kolinga sokola ba sous-vêtement ozokuta ba mbika ozokuta ba mfumbwa na kata ba sous-vêtement nani mama na sali yango trop abi na sali yango mingi na sali yango trop na lembi na yeko comprendre que moi so azalaka na ya lobake yezo kanisozi mobala benga allo na yoki yo koti na ndako esikanga na longwa nangena yebisoka ke na mbanda na yo te komitu musape pona ngai te po moni ozwi te oyo nga na kimaki yo pe un jour okokima akata telefone na yebaka te na eza nini mezande mbindo wana nde mwasi akimaka ende pona mbindo par après ndaki koyeba ke non mwasi akimaka pona bosota mobali alors bapapa yaka te bamama baza salite bamama kande bana mbika te na bapapa eske bambo mevandaka wana bambika ezalaka basalite ezalaka il faut kosukolaka mai malamu soko bimi ok musala tango kozonga kota na douche c'est vrai bapapa mingi bakenda musala na tango akolomaka na 4 ça se comprend que au sukoli longo broso ke musala obimi na 5 heures ça se comprend mais tango yo zongi papa eloko liboso kota na kati ya douche sukola nzoto na yo bino botala ka ba defa basi pe bataka ba defa ya mibali libala ya likwali kambo lisolo likambo boyokani pesa moninga esengo moninga pesa yo esengo et surtout na lieu sacré et ce que ça rappelle que bolingo kota na kati ya nzoto ezani lieu sacré ne kota bato bolingo na kati ya nzoto olinga penza mutu ezaka partir lieu sacré alobi mama libala esila salite wana mamondi eza ya koloka libala esila ke tokomaka toki église bamona tokende église mena ndako torasuna libala te donc c'est pour vous dire que mikolo babake ndako lala kate place etangaka moyeba ezati bandako mabale eza na makambo ya ndenge na ndenge bandako mabale na makambo ebele alors faut koyeba kobongisa kozalaka na dialogue ceux qui ba défaut ezali côté ya mama papa vandisa ye mwasi nanga mapekano eza solo kokendo beta lisolo ailleurs te mwasi nanga mapekano yo eza solo mwasi nanga munoko no eza solo mwasi pe obayebi se boy mama moninga ko yoko solo za ko indisposer sukola mapeka sukola munoko malamu po boko ko papoter bien mobali pe surtout bino mobali bwana solo makasi lokola ya ntaba solo makasi yo pe papa so mama vandisio yebi se ke non kata basuki ezalaka na kati ya maduso azolo awa papa kata
So pe moninga biso papa kata ba poil ezotinda solo kata ngali ngana makama pote ngana ngana ba poil wana mama mindele bakata ba pote papa mundela kata ba poil et pourtant ça mboka malili biso na kongo na mboka moto to mona poil ya kitoko mais yata na mboka malili azomona ke poil eza salité epesaka solo na nzoto et likambo ya dialogue likambo ko so likambo ya koyokana nanda kwa libala po bovanda malamu. Il faut que yoka moninga koza l'attentif na moninga koyoka o moninga za koyebisa yo so moninga biko o eza ba défaut luka bongo la ba défaut et comme ba qualité o pesi moi c'est sengo moi c'est pas pesi mobile sengo maman na lobi ya kolobeze belé maman Eliane mais na kokokate de papa na biso aleka ki na émission na préféré na yebisa yo na souffrir mingi pota mobala skola kaka une fois na semaine samedi nda sokolaka salite wana kangamake na sima nyoso tu wana salite wana nyoso kangamake na sima donc avanda kanango a change ka sous-vêtement te mama lobi ba sous-vêtement yaki suke na sokola te mama yaka soka longoli na zuna seni na bwaki alongoli na zuna bwaki alongoli na zuna oko sukola ngo te mama dégueulasse berke lo bana ngata fali pupa berke dégueulasse okokokati alors libaleza makambo ya bato mibale amour basala quand on a deux personnes soko okoka moninga bien te yebisa ki na oyoka bien te oyoki moninga sola mapeka loba na ye solo azolo loba yo pe o basala reproche bongisa pour que libaleza la kamalamu pona libaleza la bien dialogue est trop important traité mais trop pona boko ko vanda bien na kati ndako libala na lobaka tusu ki emission ngaza pona ko bebisa te kasi zakande pona ko bongisa soko tali yango na ko senga o partager na bande ko mususu oyo bazaka mutu makasi o balinga ka reproche te o balinga ko yoka te soki moninga alobi o bayoka ka te wana partager soki bayoki ko sunga po batu bingi bakoma ko yoka makambo biso toza ko loba olia yoka o bazo bise na ndako pa partenaire non ya préfère ayoka ya libanda ya libanda o ayoki neti boki nga pande kona mama ile anitu pona ko bebisa te kasi pona ko bongisa pona lelo to soki wana libala ezali eloko ya esengo okoko kende ko tambola salon teza kitoko ndengeni mais place ozo tia moto na chambre à coucher chambre feza su kitoko ko leka salon parce que za place oyo zo lala tant place ozo pema na chambre mama yeba ko tanda mbetu bo changer kapé ba drap boye ba pe ko changer ba matelas mususu ezaka pona 2 ans mususu ezaka pona 3 à 4 à 5 ans ato changer mbetu so tout est mais changer matelas na yo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Mama Jeannette na Sarcelle. Nzamba pambola yo mama. Tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba anu benchene bana betu bonsa. Bonne journée. Boka mataba bizu. Famille du cœur bon moko. Bon moko toujours. Bi point. Bye bye.